Cybercafé Jafar le Lotoro et Sabino et que le résultat à DV ici est bimi. Le coup là, le résultat à DV est déjà à Kobima. On te saigne na bino, on te nyon so abeta qui DV na Cybercafé Jafar, ba cyber na biso za polele. Boya na ba kizé de réception na bino pour que tout son bino to banda ko vérifier yango déjà. Après avoir ko vérifier ba oyo ba ko zo chance ya ko gagner. Cybercafé Jafar réseau beng sabino na lombango yo muto beta qui devait au gagner yaka na Cybercafé Jafar okuta na ngamoko monsieur Jafar pona ko sunga bino na ba démarche nyonso enfin que muto ozo visa na yo sans problème au beta qui devait yo moko célibataire ou bien en famille yaka comme na Cybercafé Jafar te préparer dossier na yo jusqu'à ce que ozo visa na yo ba cyber na biso eza ouvert tous les jours. Pour la bandeko oyo babeta qui devait na Cybercafé Jafar, vous en avez besoin de prise en charge et to zawana pona ko sunga bino lokola to sunga pe batu mosusu to ko sunga bino ko banana Kinshasa tina kati ya États-Unis. Wana nde Cybercafé Jafar to sunga ka bandeko oyo bazobeta devait na Cybercafé Jafar oyo ba gagner to ko sunga bino pona prise en charge pour que bokende États-Unis. Pour la adresse na biso Cybercafé Jafar to changera to za toujours place oyo to oyo boyebi. Okuta biso na bon marché oyo tokangami na Robank okuta biso lisusu na Massina na quartier 1 place oyo en face ya Eucalyptus côté restaurant DFC Zali toza lisusu na Victoire na rond-point Victoire tokangami na supermarché Galaxy et sans oublier aussi na Kitambo bana Kitambo magasin tokangami na shop Vodacom place au Cybercafé Jafar Ezali et pour la bana à Brazzaville tozali bongo en diagonale il y a mairie à Mongali beaucoup de Cybercafé Jafar